MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. La mifa la saga continue bandeko. Je crois que en fait batu bazo tuna pourquoi Israël muto bazo bimisara vidéo na te mususu ye peto kende tozonga et boyo kaena. Dossier apôtre Léopold Mutombo Kalumba. Je vous avais annoncé que Togo diffusé depuis lobby. Alors qui m'a depuis avant-hier et puis lobby to la kaki bino que na 11h30 vous allez suivre en exclusivité la version et à victime. Il y a des personnes qui m'ont contacté après. Sango, toutes les émissions, la Kinshasa, on n'en parle même pas. Dans la publication, tout Sango, toutes les émissions. Sango, tout le monde a le droit de faire un Sango, tout le monde a le droit de faire Sango, Kosagibiso. Interpréter la Nengenaï. Et puis de l'autre côté, il y a un petit groupe, il y a des œuvrés. Manipulés ou animés de quel sentiment? Par exemple, tu touches à l'homme de Dieu, le scandale peut arriver, mais malheur à celui par lequel le scandale pourra arriver. Vous n'allez pas m'enseigner la Bible ici, parce que la victime a parlé. Vous n'allez pas m'enseigner la Bible. La même Bible que vous avez, nous en avons aussi. Nous l'avons. Donc, si vous avez une interprétation, nous avons aussi une interprétation. Pas d'intimidation sur ces dossiers. Moi, je suis Bossolo na politique. Nazali la voix de sans voix. Je ne suis pas un magicien pour comprendre ce qui se passe chez vous. Ceux qui battent ma lobité, ceux qui battent ma PC information, moi je ne saurais pas. À mesure, il y a quoi? Dans un discernement, il y a parole à connaissance. Donc, à Vandi, j'étais en déplacement. Babengi, Tina Zongi. Il y a une femme qui est venue me voir. Reçue par mes services, et j'ai reçu cette femme-là. Na yoki makamomo na mwasi wana lobi na ngai. Soki yoki yango, peut-être kozala na sentiment mususu koleka ngai. Mais moi j'étais révolté quand j'ai entendu. La tuni mwasi wana olingi nini? Mwasi wana ibisinga lobi nazoleka na bosolo. OK, ça va. Topesi mwasi wana nzela pour que yako kisaposa na ye. Moi je ne suis pas là pour refuser na ba victime maloba. Victime alinga loba, qui suis-je pour lui refuser la parole? La pesi maloba loba. Apesa makambo na ye. Et victime va s'exprimer. To publier yango na noter to programmer que to koloba yango. L'objectif poursuivi, tanga na yoki victime. Nazo benga victime parce qu'il y a assez victimisé. Azomi benga kazali victime na kati ya lisolo. Voilà pourquoi tu qualifié victime. Victime à lobby. Oh, victime azo poursuivre à va rétablir rien à badouan naï. Tant on a sali annonce et que partout les avocats ont appelé, il y a parti au bazar au lobera. Les hommes de Dieu m'ont contacté. Bateau na solarana bien, les hommes de Dieu, ils m'ont contacté au nom ya moto. Moi c'est azobenga le rôle bourreau. Des pasteurs, des amis, des beaux-frères. Ils sont allés même trouver un beau-frère à moi. Bateau benga partout. Nayoki balobité. Déjà, tu ne diffuses pas parce que bazo yoka na ya possibilité qu'ils arrangent. To rassurer yo ke baza ko bongisa. Biso to za pona pe na kati ya société. So yi moto boka yeko se plaindre pa na ngaza na pena. Et que bino boyoki mongongo ya mwasi wana elinge bima. To ya mobali moko elinge bima. Bolobi ke bolingi bo bongisa na ye. Ngana ko boya ko bongisa pona nini? Bo bongisa, problème eza ngai te. Moi je n'ai pas de problème avec Léopold Mutombo ou avec son église. Je n'ai pas fait enquête. Il n'y a pas eu d'enquête que moi j'ai menée contre Léopold Mutombo son église. Ce n'est pas mon enquête. Mais victime à Yekoluba. Beaucoup de sa victime doit na Yekoluba. Et puis toi, enregistrer victime pour toi diffuser l'émission. Ce qui diffusion est salami. Vous savez la victime. Exactement. Vous êtes libre. Moto ko intimider batwa wa azaki. Moto azalaki makasi
place na mboko lokola Kabila zate Kabila zotambola mulinga likaya libanda. Azaki position. Na lobby siko bozo banga nini? Bino batu bozo belela ke Léopold Mutomba za mosantu mafuta nzambe likolo na ya za mosali nzambe. Mais si vous croyez que Léopold Mutomba za mosali nzambe, siko pourquoi boza agiter, pourquoi bozo banga, pourquoi bolingi ba diffuser l'émission te? Nana ka mwaka. Tant bat bazor ba défense ba serviteur de Dieu. Bible zoloba. Muto servir nzambe. Insulte. Et babenga on y persécution. Et nyonso to monaka est inévitable. Parce que Yesu notre maître, asa modèle, topé exemple. Et comme il a qui est de même au comme il a biso. Si réellement besoin ba chrétien à solo, pourquoi borobanga? Pourquoi borozala agité? Tango boro yoka basango. Ba ko bimisa ba vérité, topé ba secret d'état o ebomba. Ma si ko na lobi, tango besoin sa Israël mutu mbokeno, bozo solo la. Bazo bongisa, ba bongisa ninyo, ba solo la ninyo. Et lobi na moi taillé. Pourquoi bolingi victime à lobate? Soki cause na eza juste. To mambo eza mambo solo. Ne croyez-vous pas que Nzambe na likolo azape pour bato ba souffrir? Et soki koloba na ye e ko memele lisungi na passion azanango. Siko pourquoi bino ba hotelemela yango? Bandeko elo elekeli ngai ba passer a minene ba bengi mu Israël Mutombo. Bato ndenge na ndenge wana nyonso ka nini po bayoki ke no c'est comme makambo pe balobité Israël Mutomba publié vidéo te al mentionné pété alobika ke makambo yoki esali pasi esali somo diku boye belé boye ko défendre bozo banga nini nga mutuna na ngai. Et tant besoin de défendre nini. Aza mosala nzamba aza mosantu. Siko bo banga nini ngelo ozo lekelanga yango wana. So yeza mamba lokuta na kombo na ye. Mais il faut s'estimer, il faut bino pe bo sepela kutu. Parce que Bible zoloba, bo sepela bo sabatone si on tombe zo kosela bino makambo. Tomba bamba bino mabanga. Tomba zo persécuter bino. Si ko soba eko kosele makambo bino eko déranger bino na nini to makambo bazo ya koloba wana ya zane mo santo rien à voir eko déranger bino na nini pourquoi bolingi Mutombo lobate pourquoi Israël a publié Israël mususu peyo lelo so 4e jour na ebite vidéo ngo zozela kanini po publier ngo to ko publier to relancer siko ozozela nini papa ozela nini si réellement oza pour bato ba romona pasi ba konyo koma aza victime nenge yo moko bengi mais papa publier vidéo na ye victime azole la publier to yoka pasi na ye to luka solution sko batu ya pour ya apôtre ceux qui prophète ceux qui bozo banga nini Sony Sony wana ba passer nyonso ba divorcer wana 3 fois 4 fois remarié ba ebika ke non ezo yinda kuna toke kotela ndeko na biso to pe mutu na biso masa na biso muninga na biso sino te ko yinda ba secret de te ko bima ba passer nyoso ba simba ba kisi ba divorcer na ba première ba sina bango ya bolenge. Pourquoi? Parce que la plupart abasiona ba boya kota na kata makamba soloka ya molili ya kindoki ya butu misusu ba recommandation vi ke basi wana mingi bazwa bango tango bazala na présence en Nzambe parce que tango koti na molili esenga il faut moi si pas kota na mamba butu et soki azana makila ya kisite ya bondoki te esimba te et diku faut longola ko zwa oyo makila ya bondoki tato alira mwasi tellement ngara mata ba niveau batalité oyo mobulu
Surtout que déjà on dit maman va nous aussi pour supporter en côté. Les bandes les aïe moi ça va après mon que niveau ils ont qu'endele en côté. Et du coup fallait rolongolai. Kocha mi ange mi démon. De batatana nyoso bandoki bayoki ezo yinda tokene una toke sa intervention. La famille nous continuons. Israël Mutombo. Je n'ai pas mené une enquête, ce n'est pas un combat contre l'église. Wameso, à l'obia, à l'église, nous se fait do futa, bambongo, dime, 4 à 50% de futa. J'étais parmi les rares, pour ne pas dire les seuls, qui a pris le courage, il y a condamné, peut côté les mélanges sur la lobby, ceux qui basali débat sur wana, ngai na kosangana na église, parce que je suis de l'église. Donc combattre le quoi. Là, vous avez applaudi mon lobby qui est Wazan de Gonabiso. Et quand on parle de vous, il y a un autre pasteur ici. Un pasteur a violé moi il y a 16 ans. Les pasteurs na niveau ya commune, na niveau ya police, andibi kasima ki mona onaka na tolo ya pamba. Azo bateke même tolo wana sima ki de viole ngwana. Wana ba pasteur ba bengi nanu te. Wana bolobi nanu te. Tango mwana wana kolingale kana télévision nde bokomi ko benga te, tokende kokuta na koko nomoka kufa kazangi na besoin kosola nayo. Quand vous êtes en difficulté, je ne vous demande pas de l'argent. Je ne vous demande pas de l'argent. C'est que Dieu m'a donné. D'ailleurs, je suis en train de partager cet argent avec les autres. Donc, on n'a pas si toujours aidé. Donc, on a besoin qu'on soit bon côté et qu'on ait les liboma. Oh, on a déjà, c'est bon. Je ne vous demande pas de l'argent. Donc, arrêtez. Moi, tout le monde, on a bilo, basangoku bazali tokopesa mot d'ordre bokota réseau tokotala ndenge ni ekosala bana réseau on n'a pas une guerre contre l'apôtre Léopold ou contre un pasteur X ba victime baye balobi eza droit na bango to enregistrer bango to baleka na émission eza droit na bango ezali pe droit na bino soki victime atangi yo pe oya kopesa droit de réponse mais soko isingo bité ko diffuser te botika biso tolingi to solana tozo bungisa. Moi je suis un homme heureux de voir que victime oka yaki kolela akoyi kozwa gain de cause par rapport à la démarche nae. Mais kobenga yango te ote soko legisi okosala eloko te pe ozala eloko te tout celui qui peut intimider a retiré maloba po akosala eloko te. Tozali awo. Ozoga. Na ebisi bino kaka Shaddai était puissant. Lelo même roulage à Kokanga Shaddai na balabala. Kabila qui était le président Zaïx. Donc les riches sont leur passé. Les faibles d'aujourd'hui, papa, pouvoir négocier la faible, elle doit comme arrêtez à Konyo Kolabato. Si vous avez ma position, vous pensez que cette position, on a des Fonyo Kolabato. Si on a lobby, vous avez vu Bonzambe za wapi. Bato bazo intimider bato. Bazako ko menacer bato. Bato nzambe. Ta total na misto solo lako. Bato ya nzambe, bato nzambe. Pona nini? Po balingi ba exposer mabe. So eza mamba lukuta, ndeba miso bazoloba. Mais pourquoi on vend qui miate kotika lukuta ngwe bima nzamba justifier to pe bino pe boya se défendre na lukuta wana et du coup ba o menacer bato. Ah mais il y a un souci hein, il y a un problème. Et bato yo bino bobenga bato nzambe bango, bato nzambe. D'une manière générale, nous avons ciblé mon totem. Et on a peur de personne pour dire ces choses. Biloko ezala no moke soki boko arranger yango. Erreur ya ba pasteur, na ba politicien belé c'est toujours comme ça. Soki likambo eza moke, azomona ka yaza pasteur, azala bato belé, ye bayoka ka ye azala connaissance de présidence de la plupart des pasteurs, c'est comme ça qu'ils raisonnent. La plupart des politiciens, la plupart des hommes arrogants, c'est comme ça que bon va mona non, il fera rien, non, on va arranger ça, non, on va non, il fera rien. Mais pour une seule tâche, un costume peut perdre toute sa propriété. Nzokwaza monene meso nzinzi akoti na zolo azana difficulté opema. Libange za mukeso ekoti na sapato kotambola traja molaide. Faire très attention. Donc la linga fixé opinion, nous n'avons pas peur. Publier.
Mais je suis un homme droit, un homme honnête, un homme de paix. Je ne vous demande pas de l'argent. Nous avons besoin d'un bon habit. Nous avons besoin d'un bon cookie. Nous avons besoin d'un bon kabula na bango bazangi nango soki nga na zui na kabeli pe bango. Nazo salisa ba otoko ko salisa. Ici il y a quelqu'un azali victime a ekolela. Je m'explique pas, je me défends pas. Je voulais fixer l'opinion. Donc ma frère na ma sœur, ba on a moni moi tout moi groupe il y a ba désœuvré. Mutombo. Toze la vidéo ya maman, OK? Bato musumba ba même kawana. Ba vandi na bandako bakangi minoko bazo banga bazana somo misupe bazo bate ba obandela wapi. Et du coup à partir de la vidéo ane opesa bango courage. Il y a des victimes, topé bat bana ba très sérieux problème ya maman na kutoza muke. Ba yeba place ba obandela te. Na mobola, na pasi, na rolobela na rosunga ngai. Wana ba bourreau basi ba bimiseli bango ba misu. Ofunda wapi, okende wapi, osa nini. Wana mbongo to amobola. Soko publier vidéo ane opesa bato na courage. Ba oya oluka yo. E neti eza musalo nzamba bengeli osala e otombolo sumakasi. Na yebisa bino ba oluka mutombo ba pesa e mbongo boyoki. Boyoki yango na munoko na ya magalo bengo indirectement. Boyoki tanga na ya koloba na bino makambo awa bozo anga tintin. TikTok eza luka ba vie. Boyoki to boyoki te. Alobi yango nzamba si apamboli na muke o azozwa ekoki pona ye aboyi na ye bambongo we obelise liboma. Heureusement qu'il a compris. Nzamba pambola yo. Papa a publié vidéo. Bato musu ba obika na nzela vidéo wana. Soki eza mamba lokuta ba ya se défendre. Bazo bangani. Plus grave, ba ke loin. Ba komi ko menacer. Soni bato nzambe. E bato bakena na ba église aboué. Kolotolo bana mnono nini Yesu aloba po nyonso pesinga nazongiselio apa mwana libebi nzambe nga na osala musana nga baba obika yo ndo muto bikisa bobe ba obikisa ba obika te seke yo ndo muto lingi ba bika te ponga na pouvoir te ya parce que bandeko ezolekela nga esanga somo esanga pasi nazoyeba te nzambe aloba na forme nini po bo comprendre que bato bobengaka basali ya nzambe bazalaka basali ya nzambe te non seulement basali ya nzambe te baza lourd ravisseur baza bato bazo dévorer sans pitié bakomela makila bazo boma boko tombe ba victime bako sacrifier bino boko leka bambeka boko no servir na ba monde des esclaves na suka na ngobo suki na lifelo boke kozika moto pona libela bobima na ba église oyo ya banganga na ya bandoki na ebite nzamba loba na monoko nini basala nzambe ba osa bato ba menace de mort basala nzambe ba koluka ko se justifier na ba forme moko oyo eza illégal anormal mais bato nzambe et du coup ba envoûté bazo ya ko sa ba défense oyo ya makambo bazo maîtriser te bazo ba ni mutuni makol ba défendre mosala nzambe te on ne défend pas un homme de Dieu ou encore l'homme de Dieu. Dieu défend ses serviteurs. Nzamba défendra ba oya ye. Mais oka moza bat ba omema ba masumu. Tant na lo ba masumu. Pour na défendre soit des ambassades nzambe. Oka muto finga vrai sens à moi finga. Mais bizarrement on mi benga chrétien moi na nzambe. Oh mon Christ o finga de. De place il faut comprendre que ces gens-là n'ont jamais été des serviteurs de Dieu. Donc, en même temps, ils ont formé tout le monde des disciples. Il y a Satan. Oyo. Ils ont sans et du coup, ils ont la œuvre et Tata na Satan. Jésus a dit, votre père, c'est le diable. Nzamba okamawa. Nzambe ayokamawa. Malubezangi ngai. Malubezangi ngai. Ouf.
nzambe fungola bana miso kangola bana yo. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo tanyangwa koka nino ya nzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vanzina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa Maintenant tu m'as rendu intouchable Maintenant tu m'as rendu invincible Aliwana yoto komine la santu Lise kwa na yoto komine balongi olatike mo vanzina bosantu ozinga bina bangelo bakoyembela kayo tongo
Olingo baby naza toxiqué grâce à lui. Balobi keno akosekwa akonzamba bakristo basekwa alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato na bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointersede mpo na nga na yo jésus de nazareth amen.